Bonjour Ndeko, merci ndenge oyolanda lisusu. D'abord merci na ba onyo so bolanda ngai, ba onyo so bozozela ba video na ngai, bozana bosa ba conseil, bozana merci na soutien na bino. Donc ezopesa nga makasi ya ko continuer pour na yebi ke nazo salisa batu. Mbisi ndenge ezozanga temps pour na tsa ba video ya seka naza mère à deux bana, donc des boyebi kaso na bana, donc R est à la limite. Yango na R on y son qui on a besoin na zo sale la bino ba conseil oyo. Leona yelbino bendwi la mafuta. Oui. Bendwi la mafuta mbila. Ese mingi bas ba opposé nga eza sur mafuta. Mafuta ni na ko sale la mafuta ni eza bien. Donc pour na ngai mafuta ni c'est végétal et naturel au rosale na mutu. Hein? Il faut tala kaka mafuta mususu nde kokoti et koki kosala bamusu bala allergie nango, donc wana il faut yeba. Mais à part ça mafuta nyonso végétal okotia na mutu, donc elo nyonso okolia okotia mpe na mutu na kotia mafuta mbila lelo tolamba suki lamba suki dans lesa suki na biso mafuta. Mafuta mbila, ils ont très bien, donc ils ont un mafuta naturel, ils ont bien à suki, ils ont bien à poso. Donc ceux qui ont pas de mafuta mbila à poso, au monde a un changement et ton de la vitamine, vitamine oyo soutient biso et qu'on bénéficie. Ni va donc, on retient mafuta mbila. Oui, on retient mafuta mbila na suki na yo. Oui, on retient dans mafuta mbila na suki na. Ok, na bandi. Elo nangoba, mafuta mbila nde boyebi, eza na couleur nango ya rouge. Donc, so osala soin oyo. La te lamba moko oyo kobeba te oyo ka société, so bébé. Donc, la te lamba moko boaka. Ela liboso na ti mai na maboko, na pakoli na suki boye. Encore on a suki. Après, na bando cha mafuta. Bando cha mafuta. Boy. Ça vraiment mafuta ekota. Na maya pamba. Ozui suki moko, o comprengo mai. Eu fini mai ekota. Ozui mafuta. Mai ekota. Ozui mafuta. De bona. Ozui mafuta oti. Bantu mingi baotuna ndenge nini osoka na suki na banati. Kosoka suki na banati eza mingi mpona koaide yo moko po kosoka suki na bien, po soka par exemple etela bien, po suki na biso afrique ezala mingi etonda na mutu. Donc soki olingi osokola suki polele nde bomonaka na TV nde mindele basokola, donc okoka te suki na yo surtout poso na yo ekotela bien te. Elongi kitoko donc na te chassette donc tu es une mozo te mais elembi déjà onyonso kaka ba efe mafuta mbila yango oyo mafuta mbila na tie eloko te oseke nini mafuta mbila yango oyo vraimen na tie bona pakoli yango oyo ezwa muda ezwi yango oyo boomona ela eloko mosusu te nasangisi wana eloko mosusu te elaka mafuta mbila ya pamba yango naotia. Donc otie mafuta mbila suki na yo, donc ekolove yo eloba koma naolobaka yo olesinga bien. Sima na bando pakola moni na pakola mbwe na tiongo na mutu na mase pe na suki mbala moko na mase pe mutu na mbala moko nde bomona wana pakola
bozami wana susi mapanzi na ekola botia kwa mai soko tie mai après otia mai otie mafuta moja ndenge na tibwe otie avant que otie mafuta obandi omase bien et on doit ça que makila circulaire makila nde esalaka ememaka baélément nutritive de bavitamine na mutu donc soki na poso na makila etambola bien te ekoaffecte mpe kokola suki sala massage boye chaque jour ata banda 5 minutes otie wana ota théâtre na famille na kaka boye donc ovandi otala omase boye banda 5 minutes soki moko olembi osengi ta mwana ta papa affection mpe ebakisama papa amase omwa motu après otie chasse rangete nyonso okoti suki na chasse otie suki na chasse ozwi élastique totia chasse mingi mpo chaleur na mutu tobima aire nyonso chaleur wana ndo esalaka elembisa suki na ka sachet eza na mutu na yo banda 15 minutes soki eleki esalango te donc naloba take olamuki na ntongo oza na mposo osala basoin okosala otie mafuta boye otie soki obima te otie chasse boye osali na mosala soki olamba soki osala boye mpo eza naturel donc ekobebisa suki na yo te nasokoli suki na shampoing mpona yo olakisa bino botala ndenge elembisi suki na ngai oyo nyonso kaka mafuta mbila donc oyo so obendi noni elengi suki elembi kitoko ekataki na katikati yango bomoni suite ya masque na ngai te me bomeka yango na ndako esalinga suki malamu donc elembisi nga suki nasalela na baproduit kilikili me oyo elembisa suki na lokola mafuta mbila eza te eza vraiment très bien eza biloko mwa malamu oyo vraiment suki na biso basala vraiment mpona suki na biso po yango euta na Afrique donc il faut ezala bien mpona suki na biso euti na mabele na biso yango il faut ezala bien mpona suki na biso donc bomeka yango bomeka bokomante ndenge nini elekaki partage video oyo bopartage yango partout donc place nyonso kaka bato baloba lingala so omoni mutu ana bosa ya koyekola suki bolakisa ye bavideo oyo ndenge bolandinga wana tokutani lisusu na video oyo ezoya bye bye merci.